IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Quand nous sommes ça, nous avons volonté ensemble. Yango zo sengaki tondi melanzambe toyo kanzambe ba famille belelo ba boya ba prophète parce que ba mona o ba prophète ba sala mais ngana biso eza na ba faux ba vrai pe baza amen parce que maman moka tuninga na pota bi maman dodo mate o te ki sur la ya ba famille ya koyeba est-ce que ko kabola famille te ko kabola famille te ezaka mutu tamso azwa connaissance lema ko ignorer likamoko songolo abane ko sama comme na ba sentiment mais lema su yango pe nde ko zai bato papa moka bisinga bi maman dodo ngai na sali 12 ans na poto na sali ina neka na mina ke la famille na zonga bona sala accident na bukana makolo donc c'est que biloko wana tolobaki eza biloko batebele bazo vivre ba makambwana yango yoko ko boya te soki yo nanu omona bongo te meza na bato makam nazo te ya awa eza na bato be ba vivaka biloko wana soki yo kote na wana no moni te gloire à Dieu oko comprendre on l'air yo okuta ki makambo baté ya keza ya solo. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Shalom, peuple de Dieu, et merci de votre présence, vous qui nous suivez partout dans le monde, à travers cette chaîne IHP Média, Topé Sibino, Bamote Bélé, puis bienvenue dans la nouvelle émission au Parlement Céleste, place au Lola et Lobaka, place au paradis et Fouma Maravement, que Dieu vous bénisse. Na profité na pesa bananza menyon so bozu libaku ya kolanda biso na ngonga oyo tika ete kolo apambola bino makasi mingi parce que botiki bo occupation na bino botiki marambo ebele ya kosala mais bolili toujours bozala scotché branché sur cette chaîne et na pesi bino vraiment ba shalom na bino de partout où vous êtes et nzamba pambola biso parce que ma commis zoloba c'est poussé par l'esprit que les hommes de Dieu parlent de la part du Seigneur et voilà pourquoi na ngonga oyo nazanga monter na katsa plateau je suis avec la servante de l'Éternel, la prophétesse Dodo, et tous en est sur ce plateau comme d'habitude. Basalanza me balera toujours pour nous édifier peuple de Dieu et pourquoi pas pour consoler et tous aura toujours béni à travers Maté Anabango de Salara biso bien avato débuter dans le sambo a préféré na pesa pe maman pesa bino mbote mbote maman mbote papa voilà bazota là toujours comme d'habitude partout dans le monde et puis gozanga mbote pesa bananza mbete vraiment nazo pesa mbote na ba maman nyonso tout bandanga merci na bande connait surtout batala kabiso bazo considérer ministère oyo en tout cas nzambe apambola bino na pesi mbote na bana nanga nyonso sungana na pesi mbote na maman H Maman GH, maman voilà. Na maman Maria, na pesimbote na maman nyo surtout maman Cathy nzambe apambola. Voilà, merci beaucoup Bibétal Sibiso na maman se faut toujours le Seigneur Jésus. To tchai liboso kola alpha et voilà pourquoi to débuter toujours dans le sambo comme d'habitude. Papa to pisio merci to tiki moment o to lexa liboso na yo. Biso batu pamba monito za canal o to pesa maloba na yo. Tika to utiliser biso ne bandeti na suka kombono zo lokumu na kombono Yesu Masia. Amen. Amen. Merci de partout et quant à moi on a dédié mission oyo na ba serviteur ba servant de Dieu nyonso prophète José Manianga. Merci beaucoup na Belgique balobi papa et orphelin nzambe ya pambola yo heureux mariage na notre frère le papa Aaron Ngongo. Merci et puis ba félicitations mingi mingi ngana pesio na éviter moment de deux pesio pesa yo donc félicitations papa Aaron c'est ça yango nde to lukaka un vrai homme de Dieu il faut boyer donc nzamba pambola yo to bois qu'il y a toujours ba fleur et pourquoi pas na pesa batu nyonso bazola na biso. Je vois maman Charlotte Nzoiba na Canada et na bosani pété maman Patricia tozana na Kenya malgré tozo benga na sousté na ebité so zongi déjà poto na ebité bon. Voilà, merci. Donc, restez toujours scotché branché sur cette chaîne IHP Média et n'a profité aussi à travers cette émission, quelle que soit la difficulté aux anangos. La Bible lobby est le rémunérateur de celui qui les cherche à Mimoun Samaka uniquement na Baoba Lukakai et Bakeso Lukara, Seigneur Jésus-Christ Lukaki a Pambate à Komimoun Sakaka et silence na épée et ligne Kolobara et Tamsuyo ou la Moussaïto bouger na Katsa barque, le rola. Tempête apaisée, mbongo etango yaki na rata boîte ezobeta et ba ko libala na Jésus maintenant ba ko comprendre que yé bazali mazane olala donc ba boujaki. Voilà, merci beaucoup maman, message no memeli balanzambe. En tout cas na premier dia lelo na lingi to partager sur la prophétie. La prophétie, oui. En tout cas, toujours mona na moment oyo prophétie bamsusu balingi yango te. Très bien. Mais ngana ye to sola mo mukina o nzambe atenga cœur
prophétie eza malamu mpona mwana nzambe mutu nyonso to abondelaka mutu nyonso alukaka nzambe aza na posa oyoka nzambe Amen. mutu ayokaka nzambe te akoyeba kotambwisa mbo moyine ndeni même na baeglise oyo bazotema oyo babengi prophétie baza mpe na posa koyoka nzambe soki mutu aboyi koyoka nzambe ekozala pasi mpo ayeba na kokumba meme ministère nzambe apesi ye kokumba meme mosala oyo nzambe apesi ye kokumba eloko oyo nzambe alobi nasala ayoki badirective te omona liboso mutu wana akokwea. Amen. Sans plus tarder tozotanga na Habakkuk Habakkuk 2 Habakkuk chapitre 2. Amen. J'étais à mon poste, je tenais sur les tours, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira. Et ce que je répliquerai après la plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, et qu'il la prophétie, grave-le sur la table, afin que la lise couramment. Car c'est la prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, il y a solo ceux qui t'otengi awa Habakkuk alobi que j'étais à mon poste. Oui. Bien-aimé, pour te nzamba lobela mutu, ils ont singa mutu faza na poste nzambe. Amen. Batum sou bazui grâce azana gente, azana prière te mayoki nzambe. Amen. Nzamba kolobela ye na nzela mosai na nzambe na balabala, nzamba kolobela ye na ndoto, nzamba kolobela ye na likamoka kuta nango circonstance moko boye elakisi ye ke alobela mutu. Tout le monde a des fois tous na kata ba problème na ba vie na biso to kuta na likamoko boye ba o nzamba lobelinga. Yango ezo senga mutu na kata na bomo ina ye soki oyoka kanzambe mingi ata ozana na ba problème ebele obanga te. Amen. Ba te ebele bazwa ba problème na ba vie na mpo ba yoka nzambe te. Mais mutu ayoka kanzambe aza mutu akenda musika. Ngai mama dudu na kopesa témoignage na ngai moko nde naza fou ya prophétie. Amen. Eza makambo nzamba loba 8 ans 10 ans yango alobi que même si elle tarde attends là. Amen. Mutu nzamba lobelaka aza mutu azaka na considération liboso na nzambe. Pa aza mutu akenda musika. Soko boyi koyoka nzambe moyo simba promesse nzambe ezate. Parce que nzambe alobelaka biso ka anzela maloba na nzela basali na ye. Nzamba kolobelo na ndoto, nzamba kolobelo na parole de Dieu, nzamba kolobelo na nzela mosali, nzamba kolobelo mpe na carte na prière. Donc tant yozo boya prophétie eza passe. Ezo senga yo o mata dimension prière pour témoigner. Yango moni Habakkuk alobini. J'étais à mon poste, j'étais né. Donc akoki ko bouger te parce que nzamba ebise ke na telema wana. Oui. Yoza ao osambeli. Olongwe koto, ok koto, ozongi kuna, mais finalement otelemi wapi. Et si quand nzamba mona ki o place otelema kezaki na poste moko songolo. Ezo senga yo mata dimension pour ya pote nzamba salelo. Yango na yeko ebiso kende ko nangai. Prophétie za lipamboli pona yo. Mutu ayoka kanzambe te asala keloko te. Lelo batu nyonso tozo mwana kata mokili awa baza bafu ya prophétie. Na sens ke na koyi koloba nini. A cause alem na ne moko songolo ba yebisa kai. Yo okoza mutu munene. Yo oko gouverner boy. Yo ko sala na moment lemsu abane ko raisonner te ke makamani ko komela. Prophétie cause à la présent et cause à la futur, pe cause à la passé. Alléluia. Tangu yozo boya kondima ke ahate eza ba mensonge. Le pe ba prophète ebele ba bebisi musalo. Na sens que ba tiembongo liboso. C'est ça. Ba tie libumu liboso. Ata oyena ainsi dit l'Éternel. Moye muta kwa na yo ezate. Amen. Ozomona. Yango tozo bondela lelo to komi na tango asuka. Yango mona saki mission ya fois passée sur la repentance. Na ezambwa kelate ezaka ko bongisa lemsu mutu zana kati ya kobunga yo koloba ke otemi neti nga mama dona biki na oteli lobanzam mais so tam suna batali vie na nga bat ba regretter to bundaka ka nosto sa oza volonté nzambe yango zo senga ke to ndimela nzambe to yoka nzambe ba famille belelo ba boya ba prophète parce que ba mona o ba prophète basala mais nga biso eza na ba faux ba vrai pe baza. Amen. Parce que maman moka tuninga na pota maman dodo maté o te ki sur la ya ba famille ya koyeba est-ce que kokabola famille te ko kabola famille te ezaka mutu tamso azwa connaissance lemso na ko ignorer likamoko songolo abane ko sama comme na ba sentiment mais lemso yango pe nende ko zai bato papa moka ebisinga bi maman dodo ngai na sali 12 ans na poto
na sali ina neka na mineke la famille na zonga bona sala accident na bukana makolo donc c'est que ba biloko wana to lobaki eza biloko bato ebele bazo vivre ba makambo wana yango yoko yiko boya te soki yo nanu omona bongo te meza na bato makambo nazo te ya awa eza na bato be ba vivaka biloko wana soki yo kote na wana no moni te gloire à Dieu oko comprendre non l'air yo okuta ki makambo baté ya keza ya solo yango moni abako kabi jeter mon poste na eka ko biso ke tikala ka place ozali ntimila Yesu Masia sala o nzamba zoloba no nzamba okokisa malobano abisi éternel atala elle s'accomplira mais o nzamba zoloba no tongo midi pour nzamba ko saratin ozoba vision boni nzamba la kisayo nzamba la kisayo makambo boni même nzamba ko sakate osi ntake na baloli mokina ete makambo ane ekokisa osi ntake nanu nzamba kozwa biso na kata enlèvement te ekokokisama mamu sabi mamanga na zwa bandoto kirikiri me bandoto nini yozwa nzamba la kiso koma musali na ye nzamba la kiso akosaila oboye nzamba la kiso be me mutu na mutu sana kaye na ye o akoma o nzamba lobela ye na eka ko fortifier batalolenge wana o nyonso koma un jour ekokisama o nyonso koma nza alakiso na bandoto ekolata nzoto be me nzambe akosaka te alobi ana bakuka alobi elle s'accomplira certainement ekokokisama ekokokisama parce que tu me to singi nzambe ala kisayo olai na ndoto na butu oloti ndoto be nzamba akosaka te o nzamba oloba no yango nde ekokisama yango ko banga te bien-aimé soki nzamba sa loba na o victoire ngai mama dodo na ministère na za nango soki na tuna ka volonté nzambe soka lobi nanga dodo na za soka lobi nanga dodo na pesi soka lobi nanga dodo na longisi ata koto bato bazo koya nga na simbi kaka koto kaka na pesi wana na simbi kaka koto na kolonga na simbi kaka koto ekokokisama na simbi kaka koto ekosimba ata koto ezo simba te to pesa même na mboka na biso lelo bato beli bazo finga Congo balobi n'importe quoi Congo e baby ngai na onga na mona na ebi ke Congo ekokoma vers la promesse amen ekokokisama nzamba pesa ba image belle victoire pona Congo nzamba lakisa makambo belle pona Congo ata le tozo mona makambo ezo simba te mais tozo nzima na losambo tozo sala nzambe akolongisa Congo mais ndeni bato bakoyeba ke ba Congolais baza peuple o nzamba benga vraiment ndenge nini bato bakoyeba ke ba Congolais baza bato nzamba linga beme ba man ba pasi musuto ozomona na Congo eza ba man nécessaire mokili mobimba comment les musuko seka Congo mokili mobimba bantu musuko bakoma ko regretter pourquoi na botama Congolais bato musuko bakoloba pourquoi to bimaka na mboka o menga na yo yebisao zala fier d'être Congolais parce que un jour même le monde entier ko betela Congo maboko nzamba zazo bate a permettre bitumba ona Congo bien mais so tangi bana Israël bazo ba échec bazo ba problème l'Égypte ba bundisa bango na lolenge nyos mais na suka bango balongaki Congo ekolonga na prophétie on nzamba lo baratango ne so pona Congo combien de batu bazo ba prophétie pona Congo combien de batu baloba nzamba lakisa bango ndenge nini Congo ekozala bien nzamba zazo bate bato ale msule babondelaki ba msutu babondela pete malala buta zu vision na tongo abangi ngana zana ba promesse ebele onzamba loba pona Kongo yanga na banga kate na ebike un jour ko simba yo pozo landa ngai ozana ba prophétie ebele nzamba pesa yo ko banga te alobele yango pamba te be mezana mutu mususu akoza na ba komba ebele otali vie azo vivre otali makambo azo vivre akondaka te oyiponi akondaka te po ayoka kanzambe nzamba lobani na rosalelo na kopesa ata na monite assurance wana maluba nzambe yango ezo pese makasi beme il faut yoka nzambe soko yoki nzambe to tamsa bo moyo ndengeni même na kata l'église to zanango tozo yoka ka nzambe abisimba na gauche ok simba na droite ok simba na katikati to sim libala na lelo simba na gauche simba bana na yo ata bazo bela soko nzamba lobi ba kokufa te bene me ko banga te amen na kata bitumba ya famille bakolo ba pesa bana bakuma ba maladif o azobela o regretter pourquoi que na maternité eza bitumba mais so ko tuna kata prière nzamba lobi ke bana no baza balongi satana bunza biloko apamba te bazo bunza bana na parce que ba yebi ke baza bétoile bazo linga balesa bango sorceller parce que ba yebi ke baza bétoile ba yebi ke na kata famille ndo boti bano baza motuya
monde de ténèbres ezomona betoile na bango bazo combattre bango zala calme yoka nzambe na makambo nyonso ezotungisa yo lingo yoka nzambe na makambo nyonso tu ezosala motema pasi yoka ka volonté nzambe mais soki nzambe asalobi azali zwa kimia très bien soki nzambe alobi akosala bien aimé zwa kimia azana miti système ya kosala po yo zwa victoire be makambo soko mona ngo ezokende mabe bazolonga yo bozokweya mais na suka nzambe alongisi yo parce que asimbi mokili na maboko na ye beme koyoka bato te yoka nzambe koyoka bato te yoka nzambe prophétie o nzambe alobano abikene kokomango aggrave yango car elle s'accomplira ngai kokoma na media tango nzambe ayebisanga ko bando teya na boya ngai koteya na oteya ndenge nini 12 ans passés mais le longa na media na zote ngana kate na hotel na RTNC mais nzo nezaki na YouTube bele nzamba za juste akosa raté naza fou ya prophétie nzamba ebisa ngai okozala na ministère na botiba na 5 alakisi ngai liboso alobi oyo akoza femme d'affaires alakisi ya mibala bina pamboli maboko ne alobi nanga oyo ya misato akosoutenir yo na ministère amen na mitu na bi ngai na koza na ministère mais quand j'ai traversé na moment ya ba vallée ya baka na bana ko yeba te na ministère ko bana ndenge nini mais na yeba te kati na ngana za mise tsoko zo mona makamba pasi na vie na obebi tu mezo changer ba forme oza eloko nzambe amen monde ténèbres zo banga bitumbana grâce wana s'éclater yango batie bitumbe belé na vie na yo po ba distraire yo o mona grâce nzambe te yo mona kaka bitumba po atteindre objectif na ote nzamba zali o nzamba lobano yango nde kokokisama beme na lelo na bano na boti mwana nanga ayi ko rejoindre nga na ministère ana 13 ans lelo azana 20 ans après chaka a prophétisaka tango nzamba lobaki na mona ki yango te lelo zana makambo ebele nzamba lobano otali famille otali mboka otali conjoncture otali ndengo za otali étude faite okonzima te amen mais lokola sa lobi akokisa amen akopesa amen bele mezwa kimia na makambo nzamba zoloba na otongo midi pona libala pona mobali na yo pona mwasi na yo pona bana na yo yo kaka nzambe beme likamuse ko sala 12 ans likamuse ko sala 18 ans likamuse ko sala 3 ans likamuse ko sala 2 ans mais na kata 18 ans wana eza na enseignement o nzamba zo pesa yo o po yo comprendre tango ekokokisama o témoigner amen silence nzambe ko bateke nzamba zate nzamba yebe kola zolikisa obeneme nzamba yebi makambo azosala prophétie o nzamba loba na yeko yebisoko ekokisama o aloba pona libota na ekokokisama o aloba pona bana na ekokokisama o aloba pona mobali no yango moni abako abi j'étais à mon poste j'attendais bien aimé zela koza mutema moto te zela nzamba kosi biso nzamba alobaki bongo te bien aimé alobaki nini alobaki akolongisa amen batu mususu ekozala tango na nzamba alobi te makambo eke bien c'est quand nzamba pesi message makambo baluki oye na église oyeki maloba mususu oke na ndako bitumbe changer forme okomotuna est-ce que nzamba alobaki na nga kaka est-ce que nzamba nde mutu alakisaki nga nzamba kosala te akokisa maloba na ye kobanga eloko te pesa nzambe confiance. Voilà, merci beaucoup maman. En tout cas, Maté a très profond et n'a que besoin surtout bénéficier nango vraiment bisika toza banda kutope na bamisala partout autozali et oyoyoki ngana sengi na yo sambela na Saint-Esprit et bota ba fui nango pambateza maloba okoki ko édifier za maloba oyo to pamomara asima nango c'est la parole de Dieu nulle part dans la Bible parle que la foi vient de ce qu'on voit non. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend c'est la parole du Seigneur Nzambe apambola biso et Nzambe za Jérémie lobinae Jérémie je veille sur ma parole pour l'exécuter donc Nzambe za toujours sima ya maloba basali nae pona ko koyeba kokokisango et maman lobi tout à l'heure toyeba
kozala na poste na biso lokola Abakouk pona koyeba kozela accomplissement ya prophétie. Vraiment merci beaucoup na message qui togo même ngamo na fani liboso na autant ozote yango na se rappeler pe na prophétie belé malobe belé nzamba la kanga et tozaka na kata poste wana tozozela ngo vraiment nzamba pambola bino nyonso tozwaki libaku ya kolanda biso. En tout cas nzambe a continuer na kobomba biso po totelemaka lokola Abakouk na poste na biso. Mais moi difficulté ezali eza que bana nzambe mosusu bazalaka prophétie azelia lembi apres papengu kondima mpe kiti nango amonika est ce que makambo wana mwa mpenza ngo ya solo talembi bon nzambe akosaka te nalobaka na église nalobi ezala ainsi di moto mpo moto mpo akosakola baprophétie mingi bato mosusu bazwa eza ainsi di moto apesi yango ta mosusu mpo alongola eloko moko boye abite naloba kaka boye mais oyo ya nzambe ata ewumeli ekokisama. Amen. Okolemba poni parce que makambo nyonso tout autant mona na mokilo eza biso te moto sala. Amen. Nga neti nga mama dodo nga saka na miracle te. Nga na saka kelo te nga na tinda makaso na yoki abiloba bwe na lobi. Même ta kokisa makambo ye wana za na likolo. Soki na pesita na ye kokisa mite. To sa ile kamso ko sala te to tika la kana poste na. Amen. Bile moko ikolemba te. Okokanga pasteur no muta lokuta pamba. Pasteur asaka miracle te. Muta saka miracle ye wana na lola. Donc hier à ça quand nzia ba biso to lobby yes ko fa exécuter kuna ko kisa po ekokisama mais soka lobby ke tana ngona ne kokite o forcer te. Amen. Ngana yebi ke nzamba saka lo na tangu na donc soki na no monite c'est que tana ngona ekokite zelango ekokisama. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et je vous signale que le numéro de notre prophétesse de 2 a juste affiché à ces écrans. Aux en a problème la prière, aux en a makambozo dérangé, n'hésitez pas comme la mission que réussite na biso na maboko ba salanzambe des chroniques 20 la Bible dit confiez à l'Éternel votre Dieu mais à ses serviteurs ses prophètes et vous réussirez. Donc on a problème, n'hésitez pas surtout biso batutonarami consultation prophétique c'est bien et consultez Mosala Nzamba Zawana et tout ça on a toujours pepo nabino. Merci à toute l'équipe de la EHP Média vraiment Nzamba Pambola je vois Nathan Mwamba bonne guérison à toi Charlie Kanga Image Pro et pourquoi pas Dédémion Eledi Kawele. Merci beaucoup à notre maman GH et à papa Ozéamani merci toujours maman de la Pesa qui a déjà beauté et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Restez toujours scotché branché sur cette chaîne EHP Média pour la continuité à l'émission et Basala Nzambe Oyo Toebaka Kozala édifié et nouvelle émission il y a un Parlement céleste et Sika Lola et Lobby Toza Lola tout ce qui est dans poste sur le cola Abakouk. Je dis un grand merci à vous tous. N'hésitez pas toujours Kozala Bomoko, c'est ça l'amour au Nzambatiki la biso. Aimez-vous les uns et les autres. Nous sommes arrivés à la fin, maman. On a évité ce que tu tirer la prière. Topé et le Kobak Césali. Voilà. Et tu kubundela na zup sakana bande konyos. Tozozela ba prophétie na biso na masumuté. Tozozela ngona prière na kat na koyoka Nzambe Nzambe akokokisa maloba na ye. Tobundela sika tozali. Papa, topesi merci au bandaki na biso comme na biso na suka. Merci pour l'assistance na yo, ce que vous avez quitté le moins que simbate. Merci pour la makamana mosaka na boti kat de maloba oyo e botambu na vie ya moko. O nyoso koyoka a comprendre que zo lobela e. Ozana ngambo na biso sala eza volonté na yo na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Merci beaucoup, bye bye. On se retrouve à la prochaine Bye. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.